Mais ça question de sensibilité mais ngala mituna d'abord est-ce que basana basi na banda to mibali na banda babebele baza kuna surtout ya basi na ndema bete ya mingi ya basi baza kuna te kasi ngala mituna ka sikote ngala kinana maleko na mituna ka jote parce que jo mo ko permettre yango na solo bate mingi basana ba jo na banda ko pe ba jongo mona ba koma ba kizenga ba momiango yemo filmer yemo mo to filmer soit ba mtu mona kino azabe na jo na ndako te parce que net muto là kino muto ça se respecter comment moi si na ko soit direct aba no benga bato pour likambo ya bato ya banda ko to boité o ça nous analyse pour bato ba c'est normal mais ko finga c'est pas normal ça na ndenge bato alobaka o papa si banini na pona na ngai ko vanda poser parce que arriver na la France c'était pas facile ndenge nga pona na vie de couple donc na de haut et de bas na préférant na vie de couple na fanda na boyaka na poser pour venir à bana na ngai pour venir ya libota ya ngamo ya vie na nga ça déjà moi za orpheline na na ba parents que papa na maman na ba kufa na tika na ba petite sœur na to tika la ki 6 moko ya mwasa uto kufa na 2019 ngani na tika lo kwa mama ya baleki na nga yango moi na préférant na fanda poser na za la poser au président bon réaction na bande ko na ba yambaki na téléphone ba yambie na moi pe ndeko la brune otaki mais chose à laquelle en fort bande ko basi nyonso bazaki na ligne na bi balana mingi bazaki ko condamner ndeko la brune ba te ndeko la brune mabeni ya sala o nga internet wala bataka kaka ye ki asala mabena na yo rosa j'espère oui malgré tant chose boka et pas vient biso mais toke kaka vient biso franco ya ça yemo jana mieux placé na bango baza mieux placé na ba oui ça que non de comme les bona boya hospital boem subi banda basali kutu pe salité pe na parler tous on a contre ba délire mais non mais contre ba délire mais tant yo contre ba délire ça ba délire ndenge na omo na kuna yo lia na yo mela na yo ça ba délire na yo ya yo moko personnel mais seulement contre la vie à battre exemple on a traité ba vie à battre bandako il faut y ba ndenge ni yo bano parce que pour ça être humain parce que makam ozo be battre ozo chongo na mutu lokola mutu a texte mapa mais yebango ya yo moko ça fait ça grave kolera ya ndako na yo mais mutu ayebi yango ça te te ba fille belé ba tia mbela bandako mais ba tetila ba parler mbela ba yokola mbela ba honte mo mona fani boso internet azote ya bato ba fille belé ba mal éduqué ba impoli mais avant na ba direct mais azote ya bato kasa mutu mo ya malonga mais soki na ndako na mobali donc alambela kutu mobali te salité propriété zate makamutu donc mystique mais yem tele boso ya akomosa azote ya bato na ba internet c'est pas bon. Ok, tant que vous êtes bon, c'est bon, c'est d'abord on a qu'on a eu. Donc réaction bande qu'on a bien, on a pas bien réaction bande qu'on a bien mabe, il bande qu'on a mabe parce que vous bien ici mutu invité, tant monde entier bazo landai. Il y a des franco na bata batutu, bazo landai parce que bato na so bata batala na télévision, ba seka ba ça tout. Donc réaction bon pour nga ba bande qu'on soit basi. Pour vous fingate. Mais pour mes amis ni ka non, réaction na bango oyo ba bien ici mutu. En public, vous bien ici mutu na direct, mutu beaucoup quoi agir bon côté. Agissement na bango na sepelaki na ngote yango na zo babo tant toujours na internet ba muso zo na internet lelo parce que moni DJANY FAYI ataka déjà banda kala avant internet ezala biso jana ba ba DVD pena ba film pena kino ba cassette minene nona to kuma ba DVD ba CD ba to kuma ba CD to kuma ba nino bato ba live ba saki sakite alors tant bozo bengisa mutu mo azala mutu azaka banda kala déjà avant ba dire que ça faut vous la manière nini ya bengisa mutu wana il faut vous la manière ni en répondre faut vous la manière ni en répondre alors moi je n'ai pas aimé na ba acte wana o esamaki na direct wana j'ai pas aimé ya ko fingana na musika échange de paroles wana j'ai pas aimé donc ba bongisa musala na bango ce qui vraiment direct quand on va ça là on est wana en tout cas je suis désolé il y a eu pas de pour comme bon na pomade awatoza na pomade awatoza ngai moi c'est la vie okuma on est osoma pomade naturelle awatoza en ligne www.awatoza soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975 pour l'adresse il y a Kosomba pomade awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4 pomade awatoza esalamina bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na
droite. Bon, on a convenu ça dans mon lait. Nous payons sur ma pétolo. Sumba gamme ya pomade awa toza. Massé yango na ba partie oyo mungi vimba. Sima ya 3 mois on fait résultat. Allez. La pomade awa toza. Massé na pas comme qui bokon. La pomade awa toza. Elengi ya Congo, Glody Diasiga, la mignonne, hey, la mignonne, Très Simbelenga Pro, Très Simbelenga Pro, Kata. Salut Elengi ya Congo TV, à Très Simbelenga Pro, la même magique, j'espère. Vous avez bien bandé surtout bolanda biso na Elengi ya Congo TV. Merci na batunyo surtout oyo pesa biso ni toiba o pe ba soutenir na musika. Na musika na moni Chanel Bitwasila Chanel moi si ya kitoko oza na kata pa moi si pembe mkuse me bombe atonda Jocelyn Anderson moi si pembe atongo na kata Paris. Kasirei moto 10 fois puissance Michel Mukokole le to yamba. Yabiso moko artiste complet Kinal Maleko to so ine trop to kotane benalinga mingi so to sa analyse na ba to bele ba senga ki ba 8-10 donc ça Kinal bo me konso so bo so la bino ba dieu ça bien parce que ba to bele ba ndi ba émission na biso to so na c'est moi temps banda avant tout le confinement tout ça sur émission na été donc du coup il faut to zonga to no sa analyse na biso na Kinal parce que ba to linga ka lo ba bien Tracy Mukokole première femme de gars. Il y a une salutation grand frère. Kinal Maleko na bité soko kosa. Okota déjà poto banda. Analyse na biso oyo. Toko sala analyse moko eza si bande ko na biso o bazana niveau internet o basala ba direct. Par rapport ya ba dire na bango par rapport ya façon dont on se comporter par rapport ya ndenge ba okena msalango. Biso pe ba to sala ba youtubeur. To sala la kata ba youtubeur lokwa biso pe to critiquer le pe biso pe to mekana ko kotake no bandeko bazo sala ba live mingi na niveau Facebook to me ko talisa ngo oya malamba bazo sana op ezoke na nenge ya bien te donc elle sa ba jolibilité na bo sanité na kati ya na reine kuna donc Kinal Maleko okokota déjà ndeko surtout banda na biso déjà yo ebikaka Jackson Bungwa Julien bonjour T10. Oh bonjour Julien Basende omoni Kinal Maleko Sandrine Tsenga bon anniversaire Sandrine Tsenga mon poto ya tongo moi c'est pembe ndeko na boni Ouais ça va Mikolo ebele ouais Mikolo ebele vraiment en tout cas mais par la grâce de Dieu yo mo yebi que non to tina ba confinement nzama bateli quarantaine mo bana palin toujours ka bazo kufa na musika to soyoka et puis bon biso nzama pamboli autre comme dans le journal en tout cas net au moins sous les ça fait longtemps na Elengi ya Congo il y a bon Tracy la même magie na Glody Bambote en tout cas merci nazalanga bien santé ça va Kinal nga benga ki le to me ko sa analyse après ba temps belé o to sali to kutana te to so la te parce que na informer le lob dio to ça de moi 3-4 to ça émission na ba te belé ba se fait là to ça analyse na voilà parmi ba to na pe naza ndeko mo ba niveau États-Unis mais bonde na États-Unis la belle choc ba tout na ga pourquoi ça sous analyse na Kinal te pour ba ici sur ba internet to la ga on ça ta mona mutu mo pa bongi bobe bana OK ça on bobe bana danger Kinal to solo la lelo ma solo to solo ma internet te bo internet kaka mambo to nyoso ba sala ba live na niveau ya Facebook direct ba ça na Facebook to mo ba direct ko zo le kakuna na Facebook on ça na analyse mo keka par rapport ba ça ba direct kuna photo kota la makambo susu voilà. En tout cas, merci beaucoup T10. En tout cas, merci beaucoup pour yo vraiment au pesa opportunité de sur la peau. Tout ça va être mettre au Congolais, au africain. Donc tout le monde est loco sur les cas. Il faut tout y a tout le bela ngo la ninga ma bête mais tout le bela on est vrai. Alors, banalise ya bateau, surtout ba live hein. Ba live ba internet ba comment on ça T10. Ba comment on ça parce que comment on a invité mutu yo za chroniqueur to chroniqueuse. Yo ben c'est invité. Que invité oyo kaye po tango oyo kaye ezala lokwa ba téléspectateur na banda ko balanda ka oyo muto invité obengisi po bayoka mais mona ye moko asa na pour makambango omona comme ko finga mutu yo bengisi mutu zo répondre mo yo ko finga ye o te ko ko zebise boye donc tout cela wana ego bebisa internet
Or, tant que yo zali mutu to la chroniqueur, to la chroniqueur. Tant que yo ben invité. Tant que yo ben invité mais que yo kayet. Invité on a zali na posta batu ba yo kay o ba ngana yo tinu tsabo e ba na beso batu ne ba o ba zo na ba o ba za ba ndako na ba zo bate ba on ba yoka. Mais tout le monde ba fi musu ba so finga. A ben sika invité ye moko na ninyo na plateau. Kaka ye moko comme finga so invité ngo. Donc on a pour victime on a o yo lingo tout invité on a pas problème na ye. Tout cela on a ils ont sur internet. C'est quoi elo mo na kabora parce que kuna niveau Facebook ngo kuna bande weso ba niveau ça live kuna ba finga tina ba bêtise na éviter ceux qui kuna censure ya la télé comment. Mais ça question que le censure te mais ngala mituna ka d'abord est-ce que basana basi na banda to mibali na banda ko. Ba bebele baza kuna surtout ya basi na ndema bete ya mingi ya basi baza kuna. Te kasinga na mituna ka siko tenga kina malego na mituna ka. Jote parce que jomo go permettre. Yango na solo bate mingi basana ba jo bazana ba jo na banda ko pe ba jongo mona ba koma ba kizenga ba momi yango. Yemo filmer. Yemo MC mo muto filmer soit ba muto mona kino azabe na jona ndako te. Parce que neti muto ko la kino muto ça se respecter comment moi si na ko zo direct aba no benga bato pona likambo ya bato ya bandako to boyete o ko sa no analyse pour bato ba c'est normal mais ko finga c'est pas normal ça. Soko so mobali ya ser wand comme ça mon ser so mobala bien o benda muto na matoyi. Mais soko so le cas du jour au jour. Cela veut dire que non yo mobali o nanda ko no la tano jip. Ah voilà. Parce que mon mutu sumuna exemple mutu sumuna afanya ndako afinga kofi. Ukubona? Afanya ndako afinga ngo mdu wa son. Afanya ndako afinga nika mutu lokola kino wase kwa. Ka boye kaka na ba live ka na ka boye kaka. Mais bango pe baza na pose temps soit comme ba star. Ba ba. Mais non ba ba star, mais te dis, au mon internet on to boya. Internet c'est bien mais faut bango lo to sala ka lelo, to sala lelo e ko tikala. To so lingo comme ça na buzoba. Car yo moko un jour comme si on comprendre que non na iko na vitesse ko bana bazeli ba vidéo bolonga ba vidéo nangako na bongo na ngai mais tant to bango siko que non boya ka internet ndinga malam boya côté ya boya côté sa peuple boya côté sa ba africain boya côté sa ba congolais comment on doit procéder to que ndinga nina mon sur internet mais le ba to pas bima vent il faut na comment muto no finga muto TV pas bima vent est-ce que biso to ça ba être normal mais ça émission normale boy to yebani ata ya ndambo to yebani te ka funa finga et puis on a des parents. On a des responsabilités, on a des belles familles éducatives. Mais dis-moi, Tédis. Voilà. Donc, il y a comme c'est Internet. Et puis, à l'époque, dans le baron, même fois. Tédis, tant que Internet est raté à l'époque, tant que vous avez dit que DVD, film, DVD, non, on sait bien un caméraman. Il y a filmer, il y a foutre un bon, il y a DVD, on tout est. Mais les lots, tellement que nous, abonnement va 20 €. Nous devons aussi friner 20 €. Mais compte ça va délire. Mais non, mais compte ça va délire, mais tant yo compte va délire ça va délire dans na omo ndako na yo lia na yo mela na yo ça va délire na yo moko personnel. Mais seul mon compte va vie bato exemple on m'a traité ba vie bato bandako. Il faut ba ndenge nini yo bano parce que pour ça être humain. Parce que makam ozolo ba bato jongo chongo na mutu. Lokola mutu wa texte mapa. Mais yebongo ya yo moko ça appelle ça grave koleka ya ndako na yo mais mutu ayebi yango ça te. Tu vas faire belé, bah tiens belle banda comme bah tête là bah parler belle bah belle bonté. Mon mon enfant il bosse internet, azoté bah. Bah fille belé bah mal éduqué bah impoli. Mais avant on a pas direct. Mais azoté bah to kasa mutu mo ya malunga mais soki na ndako mobali donc alambe la kutu mobalité. Salité propriété zate, makamutu donc mystique. Mais yem tele bosso ya akomosa oté bah internet. C'est pas bon. OK, tant azoté bah tout bon, kasi bon ça na d'abord ndako na yote. Mais voilà. Mais là on a compris, on dit que Congolais Congolais. Oui, effectivement, Tédis, effectivement, parce que Congolais, quand nous avons passé mon interview, quand nous avons passé l'interview, quand nous avons monté finga, au moins passé ba otana ba ngota. Donc makamanza mekuta ba boyina ba ngango. Quand nous avons passé l'interview, zona muta finga mutu, muta finga kofi na passé mon tema makamanzambe. Au moins makamanza wana alegi sango kuna. Mais mon muta finga kofi olo midi to finga waze quoi, ba chango batalango. C'est pas normal ça. Toujours qu'il y a monde des autres qui ont wapi. Monde était ba Congolais. Mais na kati ba Congolais bazana kati monde. Ah quand on parle des Congolais, toujours on a kati monde. Bana kati monde. Voilà différent na peuple musu. Il y a peuple musu mais on a ba non, selon peu ça fait aussi de l'éducation là où tu viens et puis éducation plus sur sali. Est-ce que ça peut là parmi nous bien parmi ba éducation c'est ça peut na kati. Et ça parmi éducation, tous en trois sortes d'éducation. Tous en éducation tout on a banda qu'on a biso, tous en éducation école, tous en éducation environnement. Parce que si on rate déjà base yandako parce qu'il y a yandako sa base. Si on rate base yandako so que les bandes européennes n'ont surtout.
parce que les bandes au un environnement mon mabé l'église pour que ne place l'église pour que passer le faux a même sur environnement bien donc éducation est bien et ça base non et ça nanda donc si on rate l'éducation nanda non c'est comme fouti maman va ça rappeler direct moi tant à communauté habillé tout ça ils ont mon place éducation bobo ça na bino parce que déjà tant à la kina na kino wana bana ki mané classe nanda ko bayibika ke azoke classe ya suka wana libanda on zo bango na internet na ebite siko so azana bana obe ko matango yo pesa exemple bongo bongo siko mwana yo maman ala sake miso mwa na Facebook ba compte Facebook kaka alobi ke ye kutu abana ko côté en classe te so zo linga éduquer na internet ça bozela te parce que yé tant ana na kin asa une école boursier comment on appelle ça boursier voilà dans la côté classe ke asuka na libanda na ndako bayika ke no aye chiki mais aye chiki ta suka na libanda wana zolo bango na direct na ebite siko tanga lo babongo azopesa conseil et pas batu balanda yenenga na ko sala obe comment est-ce que nazo na lo est-ce que pour mutaza maele faut les gars na classe pour mutaza maele faut kaka azo soki diplôme pour mutapesa mutu conseil il faut ka les gars bande de l'école question ce qu'on a tourné en wana ya on tozo ba makambo ya ndi consommation no azo ba ki non voilà so boza ko conseil mais ce qu'on a internet so sani sur internet on est qu'on détruit peuple on est qu'on détruit ba congolais tu es qu'on détruit nation tu es qu'on détruit ba congolais ba congolaise parce que tant que non yo za les gars ba école té soit disons soit diplôme té autant que l'école boussonnière tout monde wana mais comment qu'on les internet o té ya batu o ça batu ba blog mo ezanga tina mutu makodo on est qu'on détruit internet alors si on détruit internet mobile yo za nanda pour je pense pas que ça mobile za nanda ko so bani parce que on a moi si nanga makamazo ba internet ça ne va pas ça c'est bien no ba marié na et bele ba marié ba ça mbala banda ko e bele ba femme seule la majorité ba mbala ba ndo mais mbala ba banda ko bazali ba mibali kaka tout monde na pantalon mais na bo mutu boye ba ça vraiment mibali faut sauter parce que na ba niveau musu makamso ba lobaka wana na mobala bien asa mfo be na mo cinéma toy que moi si nanga mamozo ba bosa ba dire ki na yo ya kolamba ibina na yo lia na yo c'est bon mais oze ki o finga batu to ba buzoba. Ça c'est pour détruire. Et après, Internet, c'est comme ça. Non, c'est pas l'Internet, c'est les gens qui ont utilisé Internet. Donc c'est pas l'Internet. J.R. Bichako. Voilà. J.R. Bichako, ma salanga moko papa na tarji. Tania Lingarabo, Tania, Olingarabo ex. Mona Fifi siwa. Ndeolangai na place ka go to plonger na Internet so. Ma quel est le bon micro ça on a ébiqué. Yoza moko ya groupe ya vina biso DJANY FAYI Franco. Ouais, Franco na bango. Ouais. Franco na bango. Toyebi ke yoza kati kunoza kwa chef ya non, chef à groupe. Chef à groupe. On a sebundo na machine power en son. Voilà. C'est game na mota BCB. Ah, na siko so yeko kutani yemo kinal malé ko l'artiste est complet. Voilà. Amozo ya internet kuna ya mama ya biso oaza awa na ndeko moso za ni kwa kisasa. Ba kilelo na bandi le loter. Ça fait déjà son on là non to ke data ba mbule belé makile na sala maka du coup bande ko mo basi ba saki appel mo pona ko benga ndeko vina biso Jani ko meka ko tuna e par rapport ma mama nyo sonenge le kaki ngai siko to na landa ki ngo na sepe na mo penza te façon de ba kenda ina ngo assez vieux à la star place za anima ba critique nyo so parce que la star ba lo belé kaka ko façon ba ki ko yambaye babengi na téléphone et combien ba discussion na zonga kota zonga boy na éviter na mona j'espère na attention na moi makelela yoko bandolo banona bandeko nini ba yamba j'espère on la nek ya ngai makambwana T10 basi ba yamba ki T10 makambwana ngana kokota ngote na kokota ngote pourquoi parce que omoni makambo ya makambo susu keno mutsoka ye asuka na salon ya makambo susu ko ma chambre donc nous autant présent na DJANY FAYI Franco na bango asa mukolo do makambo na kokota ngote parce que na yebini na yebi mukutuna makona vraiment base te bien que na monio et salaki wana et salaki mais pour na kokota eloko c'est nga fuza na introduction tant on a une introduction on a makambo belé ndo koti nango tu comprends do makambo na mutu akozala mieux placé ya ko répondre nango ezaka yemo président bon réaction na bande ko na ba yambaki na téléphone ba yambie na moye pende ko la BRUNE kotaki mais chose à la qui est fort bande ko basi nyonso bazaki na ligne na bi mi balana mingi bazaki ko condamner ndeko la BRUNE na ba raté ndeko la BRUNE na beni ya sala o te mais nga internet bataka kaka ye
qui a ça ma belle na yo rosa j'espère oui malgré tant chose boka et pas vient mais toke lukaka vient biso franco il y a ça mais mo jana mieux placé na bango baza mieux placé na ba oyib ça que non les caméras bona bo ya explique bien baneti na suka réaction ce que bande ko na ndeba yambaki non réaction bande ko na bi na ba bien réaction bande ko ezaki mabe ya bande ko ezaki mabe parce que bo bengisi mutu invité tant monde entier bazo landai ya franco na baja batutu bazo landai parce que bato na so batala na télévision ba seka ba sala tout donc réaction na bango pour na ba bande ko so basi pour biso to fingate mais pour mes amis ni ka non réaction na bango oyo ba bengisi mutu en public bo bengisi mutu na direct mutu yo boko ko agir bongo te agissement na bango ne na sepelaki na ngote yango na zo ba boy tant to zo na internet bato musu ba zo na internet lelo parce que moni Jani Fayi azaka déjà banda kala fa internet ezala biso zana ba sera ba DVD pena ba film o pena kino ba cassette minene nona to ko ba DVD ba CD ba blo to ko ba CD to ko ba nino bato ba live ba saki sakite alors tant bozo bengisa mutu mo azala mutu azaka banda kala déjà avant ba dire ko ezala faut vous la manière nini ya bengisa mutu wana il faut vous la manière ni en répondre faut vous la manière ni en répondre alors moi je n'ai pas aimé na ba acte wana o esalamaki na direct wana j'ai pas aimé ya ko fingana na musika be change de parole wana j'ai pas aimé donc ba bongisa musana na bango ce qui vraiment direct quand ba sala ngo nengwana en tout cas je suis désolé voilà on a le rôle ba yango wana donc na moi le musana rôle ba ti siko vina biso mona be so pena ba nzonzing te ezani dia quoi non de Jani mais azan nzonzing te ne azana Jani Fayi na groupe night Jani Fayi na groupe ne ba bengi Jani Fayi TV donc so beti na Jani Fayi TV au moins na groupe Jani Fayi zaona il y a tout au chawana il y a tournage le wood na chaîne na ye donc nzonzing cela veut dire nzonzing emo ko ya nango emo to kutanaka to sangana ba 2 minutes to bengani to sangana to tourner mais o ezaki no na kata ba mouvement na Jani Fayi TV azana bactère ni na kati donc ba biso loko ba biso ba likundi protège so ya zate c'est moi qui va diriger to ba Benito ko bazali to sala ba Julia to papa Samba de Paris to sala ba Monica donc ozomona un mot peu présent de vos spé aya rocha biso po ninga ezalaka tout le ba ninga msutu na ba Sarah la merveille na Sarah la merveille na kati ya Belgique yepa ya kado le groupe Jani Fayi ezali donc nzonzing ezali loko ke non bo bengani na bato ba yebana ba groupe musu boke bokutani bo sali eloko ndi yango na nzonzing mais biso eza groupe Jani Fayi mais tout ça na suka tout na mouvement moi visibilité moins visibilité ezali yo nous hors sujet tout ça hors gamme ne ba benga na musique parce que moto nyon surtout na kati na ba bien oui ngana tala théâtre fort oui au théâtre mais aime so pour na kati aime so mo pour na aime so mo na so zappé moni vena biso Jani te moi vena biso Jani ngana oh so na Google ngana na fa numéro 1 zena ise aola na biso veta so yeba ngote ngavi na yebi na baumbu ayi pesa na oloba na chwapa na veni chwapa na baumbu voilà tout près ya marché central ayi mam na oloba voilà na ebele wana ala vie mo na olingi bandaka wana zana pa vie venga dios ozo mo point bazala parmi ba to bazala ba pièce là a jouer na ndenge na yemo ala ndenge na yemo danger siko ba to ba na poso la tala ba to ebele ko mo nzia ko mo rare te azali ozo mona aza yo ataka ka ba bilona na nini na ka so bino mo bengi to sko na ba nzonzing to ke na ba chaîne mususu banzo ba chaîne mususu ko net bino ka bo zo bo bengi sa bisot tout signé contrat ngana producteur mais producteur mais so yo ba chaîne mususu to ke ba chaîne mususu ngeni bon na ka jeune producteur masalanga lekechu il faut aller ka una biso zali wa so bi no président Jani ni bo sala bo to ke ko ba chaîne bino ti do to kana ba posa mo ba diona ba ngona ba pop firenze go sala so bo linya go sala ma donc voilà ezali kamuke non voilà donc mutsaya bo sali ma dio to sala mso Jani Fayi zaona pona bango to zaona siko ande pour produire ne singa ba combien te me wona za ma bureau te auto na au public so tala biso to ma bureau le zelo ko keno ya chombo président ndeni simbelenga po za RTNC oko ta demande ya vie il faut ba ko le cas ye Tracy la même magique yebite président Jani ndeni ba combien groupe na ya ba na ni bo papa production pour la icon to bo hunde ala bilengi Jani Fayi ala bilengi danger nata asuna loka Moscovitch apesa makambo kuna apesa makambo jeté des fois te donc ba bien il faut bazala bande ko nyoso bosai ba direct wana il faut boza un peu na ba respect ba to wana bazala ba valeur moko so ile la te loka ba dadi dadi valeur bo pesa to pele ba tebele bele ba pulu ba kufa donc on va ko se betam so Afrique Sud pas 8 peut traitement mais
bakendaka mais tozanaka mpona kosala critique mpona koyede bango tosala yango te tona bateke mboka na biso esunga mpo mboka na biso toyebi ndenge fonctionnaka mboka ya nango mavwanga donc kwa mboka ya mavwanga tokosola mboka te soki tona programme tan so koyede baartiste demande de côté donc Très Mbelenga pour photo équipée vient la même magique Zambe Tolobate Filokombo Tolobate Zambo Yo Otani Ozolula yaba Ya yupa koki kokoma bongo Na pomade awa toza Na pomade awa toza Ne mwese na raipe okuma Olingi osoma pomade naturel awa toza En ligne www.awatoza Soit appelé au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, il y a Kosomba Pomade Awatoza 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatoza Salamina Bana Mboka ba Congolais Naba Nzete ya Mboka Congo Boke Bana Pirate pour la province dans mon lait, nous payons sur la pétolo. Sumba gamme ya pomade Awatoza Masse ya Mbona ba parti oyo mingi vimba Sima ya 3 mois on fait résultat Allez la pomade Awatoza moi ça n'a pas commun qui bocole la pomade Awatoza Elengi ya Congo Glodidi Asika La mignonne Hey La mignonne Très Mbelenga bro Très Mbelenga bro Kata